L'histoire du jour na Dikina TV, la championnat. Basi ya poto nde balinga mibala ba gigolo. Basi mingi ya poto soki mibala ya serie bakolinga ete bakolinga ka mibala ba gigolo. Mwasi nanga boya libala pona mobali ya gigolo. Lelo azolela simi mutu. Bande ko suivez l'histoire du jour na Dikina TV. Oh ezali droit de réponse ya émission na salaki wana ya mibali. Balingi ame mibali ya poto baza ba gigolo. Ah papa pesa lobite. Eza basi nde baponaka mibali ya bajar wana o balingi kosala te po basupportaka bango. On se retrouve juste après la pub. Suivez. Oui, avec toi. Concept TV eye na Suède na masolo ya sika kuno kokuta mama na biso afi milambo mama masolo autrement dit afisho kuno ko se retrouver théâtre ezali politique musique masolo oyo esungaka na vie théâtre pona bino ba obolingaka politique pona ba obalingaka politique musique pona ba obalingaka musique yaya awo ko se retrouver s'abonner liboke mama massivement okozala décité awa mwasa mayele nda kosala musala awa ezali la femme na taille S mwasi na likukuma ya sexy ya yoso yoka s'abonner po yoka lolenge ni likukuma sexy ezalaka s'abonner massivement liboke mokozala décité afisho nde makambo afisho oza danser afisho nde makambo afisho oleki bango mwasi na likukuma ya sexy kande na lobi so za vraiment na posa komona ndenge likukuma sexy abetaka lisolo mama ya masolo s'abonner à Concept TV au cause à la de cité. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autrement dit, Dikina donné quand on était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède. Gros coucou na ba abonné nyosa Dikina TV partout dans le monde ici Kabozali et je dis bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout sauf rien. Sans oublier les sponsor officiel de Kina TV, mon vieux Benzola, Moutuka Yatsal, 4x4 à double pression, ya Suède, bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier, boyo kalisolo. Papa na bisa lobi la championne, basi ya poto nde balingi ba gigolo. Basi ya poto nde balingi mi balio baza seriete. Na fandi na mwasi, na kobeta lisolo, mabe ezalaki kote na nga, mabe pe ezalaki kote na ye. Mais nga aza mobali oyo nalataka nanga bashwagi te nalataka nanga normal mais mwasi na kotala ba théâtre akomaki ye na mwa exigence moko boye kata suki boye esala boye ezongisa boye okotata mo eloko litoyi moko te na litoyi esalaka mwa baja ebandi ndenge nini yango kaka na age na nga boye nakende kotia biloko ya litoyi eloko ya litoyi na litoyi nazwa éducation wana tomoni mwasi abandaki bacomplication ngai mpe kote na ngai mpe nasungaki te. Bref, ça l'est que papa na biso na mwasi ne bakabwana. Nzoka nde tango mwasi azosala na ba complication wana ezalaki na tonton moko boye déjà ande ko tia nini o litoyi. Tonton moko boye déjà ande ko apposaki candidature na ye nde mwasi soka comme komona ba janga mibali oyo ngana za kolinga. Bilmo boyebi déjà soki déjà mutu moko déjà za pona ko remplacer ata likambo ba fandi ici ba bondeli mutu azomona te me yango mona mwasi nini kaka. Ya omona ka te na kende kaka bande kulibale kufaka te ekufi mwasi atikali na bana 4 bilmo boyebi bayanki surtout ya Panama bayanki ya Panama bande kunanga bozana likanisite balingaka ndenge wana po bango batia mutu bango pe batie mutu tonton tozoloba wana mobali kitoko papa na bisa pesi cela non la championne soki na lobi lokuta c'est que vraiment na mutema mabe c'est un bel homme à voir. Donc moni ba mibali oyo ba kipa ke lokola mwasi omona neti mwa labelo na mbebo ezongenga donc moi suki moi loka litoyi moi banjar azala penda banjar wana par rapport na ngai ngana ko na koti na ngai na mwa jina ngai munene donc naza na ngai à l'aise po ezape âge comme na âge moko mutanga la telamba à l'aise c'était mon cas. Moi si ngana yeli bale sili metikali ka ya bana air moko de temps en temps ozotuna pe ke ndenge ni mama na bino kuna bana pe balobaka na bango sans problème. La championne comme komona batapage na Facebook
mwasi na ngai na mobali wana kolamba. Donc kolamba penza. Soki bazolia na mesa ozomona penza ke te. Donc mbongo pende kufi. Mwa mbisi, mwa makemba, donc mwa babiloko 2-3 na mesa, ye pele msusu na baninga ne baza kolia, baza kosala nini o filmage boyebi ka ndenge ezalaka. Motema pasi kosala nini ponga mota nazalaki wana bilambeli wana bilambela mwanza mwa 2-3 pla mobimba na nde komona ngote na bi le msusu ya yaza na mbongo leka ngai to kosala nini vi yango ya poto toyebi ndenge ezalaka. La champion nga nazalaki gigolote na nde kofuta ndako na bafateka mike mwasi nanga kosokipe na biloko kolia etu ndenge ezalaka kaka. Vraiment nazalaki responsable, nazalaki gigolote. Moi j'ai payé ma maison malgré ezalaki na komba mwasi me na nde kofuta ndako. Donc c'était un peu ça bandeko na ki ne musala. C'était un peu ça la championne na comme komona moi ba changement bazo sala ba biloko na bango. Bana baye ko se pendre pa na ngai po tozana bana 4 deux filles deux garçons tozalaki na 3 chambres salon. Mibali côté na bango basi côté na bango. Mwasi na ngai azui ndeko ya kope na ye ndeko ya likangu na ye ya mobali wa ndeko fana na mboka Paris azo telinga na sa esika fandi sa esika moko na bana. Donc cela veut dire que na chambre moko bana ba se retrouver 4 bana au lieu ya mutu na mutu 2 personnes oyo mibali oyo basi na si boza ko comprendre. Donc mwasi bolingo kaka nzoka mobali ana sala ke loko te ayende mwasi ayeba kozwa en charge ayende mwasi akoyeba ko supporter ye mwasi nanga pa somba basket asomba jogging donc nyonso pona kosomba bolingo alakisa mokili kete yenda zwi mobali kitoko nzoka mobali kitoko akenda kisika te et travaille pas azaka wana kowele na bana nanga télécommande yo moko yebi pe bana na biso ya mboko yo nyonso tout bakonzaka bango bamoni pena ke mama na bango elle n'a plus le temps pour na bango bana babandi kosala ba remarque na école ngai kutu papa na bango bande kolobela eloko te mais ba remarque bandi na école qui non à la maison là-bas donc on dort serré on n'est plus dans notre chambre parce que maman yi donc bana yo moko yebika social ya mboko ekomaka lokola garçon azaki muta loyenge par rapport nga papa na bango donc vie ya bani baskilaki donc ozomona pena ke moko beviter na moko tardif bana fallait balala donc il faut ba yoka ba makelele bato bazo cha moi si petanga zwi mobala sika abosani bana nyonso twana bana donc ezolekela bango bakokende na école bana bazo nimba bazo lala na place ya kolanda ba matière bakotona mais pona nini boy te on a dormi tard parce que maman les invités et tout et puis bayebaki ke nga nazalaki lisusu te na ndako. La championne mboka mundele mboka ya basistant bakomaka kaka lomba rapport ezalaki tellement ebele yebaki mwasi tanga zolala retard mobala loyenge c'est vrai nga pe na melarmo masanga mobala nga pa mwasi nga pa ndeko melarmo masanga mais komaki ya moi un peu trop talaka tanga ozana bato kolingo mela 3 au lieu vers moko olingo mela 4 au lieu ya vers moko wana pezo za la fatigué pona ko s'occuper na bana comme il faut bana ba komi ko kinde classe lolenge moko boya malamu. Assistant social abengisanga pombo ko yebi ke bwana bana na ngai naza parent responsable na déclara bana na ngai abengisanga pona koloba ke likambo eza boy ndenge nini na bitenga tanga nazwaka bana bayebisaka ngai vraiment makambo nyonso tout mais na yebi quand même ke na chambre na bango bazolala lisusu kuna tende ezalaki 2 filles 2 garçons chacun à leur chambre mais komi bango nyonso na chambre moko pourquoi parce que tonton moko akomi kofanda na chambre ya ba garçon na mekai ko solo na mama na bango la championne oyebika basi oza jaloux pona zwi mobali aleki na kitoko pona zwi mobali patati patata na sali nini mboko eza mboka ya basi tango likambe komi assistance sociale moi so la sala nini ameka ko bongisa la championne te ameki ko bongisa te a continuer kaka na koloba ke non ba vivaki bongo une année et demie mwana mobali wana sala kiloko te nazwaka bana na ngai de temps en autre mwana mobali wana sala kiloko te musalo bente nini te il est là à la maison azawana kuwela kana bana télécommande bano bazalaki na TVT na chambre na bango pourquoi to linga to contrôler bana to boye ko pesa bango accès moko boye na ba âge na bango nan
On était là, dans le salon, na biso, comme normal. Papa, maman, ceux qui papa, zana msala, maman, zana ndaku, bana bazota la télévision, mais pour bana basala nini, bana ko déranger, bango te basombi, bango télévision, batie na chambre. Bana nde ba yeko yebisanga, maman acheté la télé, elle nous a mis la télé dans nos chambres. Toko sala ni tondimi. La championne makambo leka ki tellement ebele ke ba yeko boto la mwasi nanga. Tous les gardes, il y a bana 4 parce que ba mona ki pena ke no bana bazala ki lisusu bangote bana bakoma ki ba impoli bakoma ki agressive olala la na classe donc besoin de canicité bana o baza entre 12 ans ti na 7 ans bana 4 o baza entre 12 ans na 7 ans donc ici ba banda ki classe donc c'était remarquable tous les 4 enfants banda qui école moko donc ezala ki remarquable qui était vie na bango changer ki la championne va pesinga garde ya bana donc ba pesinga garde ya bana yo moko yebi mboka oyo esika nazalaki ndako eza tellement moke moyena fan des na bana ezalaki te yo moko yebi makambo nyonso ezaka na maboko ya ba social ba lokela nga ndako na moya 3 semaines ndako eza monene o ngai na bana tokoye ko vivre la championne na zwa garde ya bana tango na zwi garde ya bana elakisi peke na mbongo na ba bandeko na ba bénéfice nyonso na mileki nyonso eke na maboko ya papa donc mwasi atikalaki na makoki mpenza mingi te afuta ndako wana talaka babotoli yo tout donc tout elle est obligée ya kofuta ndako wana ya 4 pièces ye moko donc esimbaki lisusu te la championne tant ezalaki ka moke nalobaka 3 mois bolingo ya ye na mobali wana eninganaki parce que mbongo ezalaki lisusu te mobali asalaka te moyen mwasi afuta ndako eza te donc ya se retrouve il fallait akotisa bato na bachambre wana presque nyonso vie ekomaki mobulu mobali wana mpe lokola azalaka mobali ya basi ebele parmi fille ya bande koloue chambre na ndako oyo yanga ya kala na mwasi na bana mobali akomaki kobima na ye donc epesaki vraiment malamu te eye kosalaki te dispute mwasi na likango basala nini bakabwana akomi koya kolinga kozongela ngai abosani batapage nyonso to nga asalaki na réseaux sociaux olamba biloko bazomela masanga bavideo ya balive na bafacebook etu nga na mobali humiliation wana namelaki yango nazalaki na baninga mpe des fois amoni mazolinga yebisa ok est-ce que omoni makambo mwasi nazosala c'était vraiment trop abosani makambo wana nyonso to akomi kozonga o te tobokolaka bana c'est vrai nazalaki na mwasi te mais nabi te nafanda nanu boye la championne nafandi yo moko yebi soki bana esi babotoli nini ezokende malembe na ape na motema mabe te naza vraiment na motema mabe te ke babotola ye bana pour du bon te pour nga mona omona bana nde des fois balelaka mama na bango aza na accès wana koya kotala bana air alingi et pourtant ye nda azalaki na motema mabe envers ngai mais ye na ndako na biso aza na accès ya koya kotalaka bana air alingi malgré azokanisaki ngai nete kozongisa bolingo me kuna bolingo eza lisusu te etikali ka ya bana yango nalingi naloba la champion basi ya poto nde balinga bajigolo basi ya poto balinga mibali ya calme te basi ya poto aomona neti ke soki mobali ya azalaka calme neti eza mobali te surtout mibali ya bamilie wana nde bango balingaka oyo ezali témoignage na ngai mwasi alalamuka abanda na béjison yango kataka soki boye po ani lataka mwa bajakete asere bajakete lokola bapapa boye boni bajin donc abandaki nanu na abiyema na nga abandi na ndenge na ngai ya kozala nzoka nde se banda kolinga ye pa bajare ya mibali moko boye oyo efala suka kuna lelo mutu na ebetami nga naza esika naza wana ye azovivre donc pasi je sais pas mais kaka kobeta sete ke basi mingi nde balingi mibali ya moins sérieux dépense asalaki na mobali wana nga atikala kosalela nga dépense wana te atikala kosalela nga dépense wana te mwa bana mbongo bana bazalaki na mwa mbongo na bango na compte mais bolinga boyeba te soki etikali combien donc mutu moko bawuti na ye quelque part bana ya ye te azosalisa mwasi no badepense oyo ko eza kosepelisa kaka ye alakisa baninga na ye ke ye nde azwi mwasi aza na mwa makoki kaka nde bozoloba c'est normal mibali yana batalaka ntango mwasi aza na bana 4 aza na bana 3 bayebi ke eza mbongo akotia maloba kitoko atie boto na yanje po yeba na kopanza ka libala na yo ale après okoya kobanda kolela komi kosomba bolingo osomba babaskete olamba biloko mibale misato mpona kovimbisa mesa po ka mobali wana atika na libala ntango baboko to libana la champion jigolo wana afanda 3 mois te libala ekufa bango basi ya poto nde balingi mibali ya ndenge wana bandeko sedi petrin
c'est plus que même du pétrin bandeko na ngai. Vraiment ba journée malam. Tozwa ka mayele. Oya moninga sala nini. O moninga ekomeli epesa biso mayele ya kosala nini, ya ko éviter le pire. Voilà bandeko na ngai. Na lingi bino nzela ya musala. Pas bon. Ok, musala. Pas bon journée na bino. Et voilà. Réveillez-vous là. Vous sentirez. Bye bye. Bonne journée dans le Seigneur et tout. J'espère que vraiment vous êtes bien. Et voilà. Donc, ça va. Ok, kokotisa mundele nyongo. Ok, kokotisa mundele nyongo. Ciao, ciao. Bye bye. Femme africaine, yaka kotala Mama Denise Lady de Bundes. Aye na ba super ya original. Bande ko eza super lemba te mais super wax. Ya solo ya original. Ba mai ya ndenge na ndenge, ba ago ya ndenge na ndenge, ba delo ya ndenge na ndenge, ba wata ya ndenge na ndenge. Ya benga. Soko moni we sepelisi ya benga ko zanga liputa ya super. En que femme africaine eza lokola mundela zangi pantalon na ndaku ndeko mama. Moi c'est indien alata lokola indienne. Moi sa mundima alata lokola mundibu. Bongo moi c'est africaine akolata lolenge nini mama. To beli ba femme sans complexe. Benga Mama Denise Lady. Eza na 100 € ya pamba ko tindela yo tina ndaku. Opesika 100 € super ekomeli na ndaku. Ya boye bazui wapi yaya. Ata ozana ba super yaya ba bakisaka kaka. Ba maeze bele moya kotia nyonso ezate benga Mama Denise Lady akosala nini akotindelo ba photo po ya bien abuki mbongo. Mama Denise Lady mama. Soko tie ata opostile mama pona ba super ndongo obuki mbongo facilité ba mama ngai la championne mama nako vote yo en tant que député ya ba super Ya solo Mama Denise Lady soko tie penda opostile la championne nako vote yo en tant que député ya ba super. Mama umela na yo po yebi na kosala de sorte que to tondisa ba garde-robe na maputa oyo ya biso ba africain. Bye.